bien et tout va bien c'est bon courage mais nzamba pambolo na musala mais je suis surpris ya koyoka bilama eza normalité c'est fait aïda koya yaki na Brazzaville ayaki kozwa makambo nde retour yango wana tana epe ekoki vraiment eza pasi pe mawa eza pasi pe mawa obi aïda so Sony mongali potopoto kuna nde makambo bakisi ezala kuna mongali potopoto bakisi makasi ezala kuna akende ko renouveler do akende ko bakisa aïda so okufi so osili Sony nga kuna osowetele oteki okufa neti bapulu mpe osala soki atubeli nzamba tubela air yango soki ya un problème ya tubela air yango oyo pardon po modèle oyeli teni wana nge ebangisi nga balelakela mabongo te moto bato akufa awa bacomédien otambola na bango ozala na bango otikala kolela bango bongo te ase yalela na matanga yo lelaka te na matanga yolelaka nzoto baolela nana mona ye pasa olela yo lelaka te Gladys yo lelaka te yaya ndenge nini yo oki kolelela mba na modèle oyo oki kolelela mba na modèle oyo ndenge nini baninga bakufaka bomona na susu te bilamba eza ebele bacouleur vert eza ebele na Congo kuna kende na bayako kozwa soko olingi couleur vert ya original kende na kimbangiste kende na pamba akenda kasavubule kuna ya kimbangiste akezwa akende na sayo akozwa ya malonga ya goût ya modèle tout vert ya lipambo likuti ya lipambo likuti ya bien ya papa Simon Kimbangu soko boyo ke papa Nkusu kozwa neki ngombi kozwa ya vert bangunza bazali batekaka bilamba ya vert okepe na nini na eglize ni mwana nsemi bakotekela yo couleur yo ozokolelela biso awa pourquoi mama soki likambo ezali yaya babomaka moto soki eza moke pardon TikTok loba po bonjour maman. Bonjour maman Maniké. Bonjour le panel. En tout cas maman Maniké, premièrement on bandana ko lo banzambe apambolao. Merci. Nzamba pambolo ya mingi parce que o éveillé esprit na biso. Vous savez peut-être abatebele ba yebeli oka na ba réseaux sociaux ba monako ba biso to yebio. Toyebi batebele kutu babando kama babito kama ndenge manika koma bongo parce que manike mutu esalaka manika mona makambu musika pe ayebi ba histoire ebele manika kola na famille mbongo ebele donc ti ton ayoka ngonga na lobi waouh oyebi tangu na sali vidéo ne ya liboso sincèrement on n'avait rien compris. Elle a insisté, elle a dit que eza ça qui ne wana a chaki même photo na ebite soki alongoli yango ça ki yango eza ya kamukie boye alobi te ya ber ya bonde na sema boko eza mukie ikaka ndengo che wana na olingo mata opesa point de vue na yo mama kaka ndengo che mukie boye et puis atango che image na loka ba ba TikTok ba che yango ngasi kuna mituni na nini kaka ngo pe eza vert kaka ngo pe za na teni eza vert pardon Brigitte. Ma Brigitte, pardon ma chérie, pardon ma fille. N'a expliqué bien. Ce qui m'a tiqué, bonjour. Ce qui m'a tiqué, le sac est vert, vert sombre. La tenue, c'est vert clair. Les chaussures, ce sont des verts sombres. Les chaussettes, ce sont des verts sombres. Bon, on a bien. Donc, les plans de la spiritualité. Nyon soana eza vert. Tant oiseau la tenue, à la qui si sac au dos, motumoko simbi sac au dos, na valise. Abinde konaye abosa il faut ça mon déconner mutalata ki abosani sac wana. Alors quand tu viens dire que Aïda il y a maniqué les ala biloko nanga oteka Aïda biloko yo oteka kezaka minene awa sac wana eza muke awa e ko me mate sac wana eza ka sac mo bagumbi elamba otie na kati otie basket otie chaussette otie chapeau na yo mo lunette na wana otie na sac ndeza na sac wana tu peux pas venir au kosa biso na deuxième vidéo ce sont des mensonges Aïda ngayo tika inga penza en tant qu'analyste, en tant qu'envoulouzi, mais petit à zoli là-bas. Na la mouki pendant tant qu'endona, al petit à là-bas. Mais petit on dit n'y a pas bord à mélange na libumuté. Petit on dit n'y a pas bord à côté ça on a nzoto te. A tia bord ne lamba, biloka bilamba et polaka et bebaka, même bag ya magie, même bag à confrère. So moni bag na yo ekwei, c'est que makambo baby. Eza bongo. Bijou koki kozana kata sa kona salité wana te. Bijou cause à la case à ça qu'on a fait.
Merci beaucoup. Maman Maniké, voilà. Alors, maman Maniké, n'a continué un peu réflexion. N'a battu kanga très bien. Ok. Si on a lobby que, Ezalaki, Nini, Aya lobby, première version n'étant abima qui, elle insistait beaucoup plus sur les habits. Tant que yo, sali sortie médiatique, ou éveillé esprit n'abiso. L'obaki récapitulé. L'obaki bas soit nion faisant la carte. Pas zone, c'est la kaka. Effectivement, Bilamba. Azana pour sa tenue naïe parce que eza identité naïe. Azana pour sa tenue naïe parce que eza identité naïe. Elle est beaucoup plus attachée à ça. À l'état à Monique yo lobby miss na biso ya ba congolais fungwami aye ngan lobby na kota ki na live naïe. Na sala ke même demande. Et loko moko susu e ko tikenga soto pesa nga kanda pona mata azo loba lobby. Na saki wana eza na biloko na nga koteka alors na tche même mbongo en jeu. Soki mutu ozwaki saki na ngai et apparemment mutu na salaki na ngwa tika kengo na mutu ka yaka nango memango na beach bako pesa yo mbongo. Mais to réfléchir, soyons des gens un peu to pousser un peu réflexion na biso musika. Yoza commerçante. Obungisi soi-disant selon ye obungisi marchandise. Comment koki koloba lisusu que non ba yelo sac wana ochembongo en jeu okopesa mbongo ata bino moko. Tu vois, des places eza ko éveiller un peu bas soupçon. Eza ko éveiller un peu bas soupçon et puis eso sala nzoto malili ti okoma na niveau koloba ke o soki oche zolo likolo nde to komona que makambo bandaki koloba ozalaki na raison ozalaki soki na raison non batika komona biso bazoba toza bazoba teni toza bazoba te bosala musala na bino correctement toza na ba acteur ya ba théâtre lelo ebele bazali mais bino bolingi pressé lokola soki nini bozo kende oh non bilamba non bilamba eze ebele batenu biso nyonso mama Maniké to kende pai tozonge pai. Est-ce que muto abungisi téléphone oyebi ke lelo ba téléphone na biso koma ba bureau na biso et comme à bureau mais tokenda awa ba yib na utayi ko boss na château rouge mais okozwa oyi ba yiba biso ba téléphone okokendo salisi eloko salisi si blanche ba yibi téléphone na ba mitaka ba tunaka maman na mitaka na yo na kati no lelite maman tokende plus loin to fouter la biso nyonso na ba mapangu ana Kinshasa ba mususu babungisa même ba sous-vêtements babungisa même na ba soutien ngai okutu mokonzi okofana na flat ofuta soutien bakangi valise na bilamba no nyonso na kati na ba soutien na ba téléphone na ba akangi yango siko yebisanga teni ozona pete ofuta pete libela yebisanga siko na mutu abungisi kaleso na mutu abungisi soutien na yo muto oye ko bungisa tenue oko se comparer na muto ba yibie soutien ou bien ba yibie caleçon jamais moi c'est quand on ba to kina fana ba flat wala e ba rapper mon katani oye ba kange bilamba ba caleçon ba katani on soutien OK on se rappelle soutien là ba bon que ça c'est ça nga nazoyeba mama nga nazoyeba nazovande pa tanti nga nazodéménager na obima na biloko nakweyisa nini mapapa nanga sandale nanga kitoko chaussure ya kitoko est-ce que nazonga na ya kolela bolukela nga kaka chaussure wana ezala ya cher kute uta poto batika biloko wana teni soki eza na eloko te mama ba million ba iPhone na malonga bamusu bazobungisa balela te biso nyonso so bungisi eloko mama soki diable ayibio même balakisa biso na église soki OK diable ayibio to sala ni to yaka na prière na récupérer na botoli na molimo okoyaka ko bondeli esili mais ça te ko bondela ko lelela batu oui ba ndenge kenda ko za mwana nzambe mais oui okokende nango na spiritualité OK nango spirituellement ofukami soki na chambre na yo na ndaku no obotoli onyoso diable ayiba yo spirituellement oluki elongi ya nzambe voilà oyo olelela batu te Quand on ozolelela batu, yo moko ozofungola porte.
omoni ntango yo ozoya kolela publiquement boye yo moko ozofongola porte na bato afongoli porte te, balalaki asali bien, balamuki a éveillé biso, voilà a éveillé biso que il y a un batika allié, ça passe pas kosala mauvais, c'est ça ce n'est pas ça passe pas donc c'est mauvais. que ye moko asentir que liwani ekomi pembeni Liwane komi akomi pembe, koya comment on va, koavertir biso Aïda liwane voilà eza na conscience na ngai te. Nga na réveillé kaka bana monde entier ke ndenge nini azolelela mba oyo akoki kosomba pa atungi. ouais. Merci beaucoup. Maman, Maniké, maman Merci beaucoup Levens. na kiti na nga. bonjour, bonjour, Maman frère. Levens. Bonjour, Maman Levens. Maman Levens. Maman Levens 1, Maman Levens 2, Maman Levens 3. Voilà. Putain. Maman Lobana. Bonjour, maman. Zela, nani. Mena Loba. Maman Mena. Bonjour mama Niki boni. Bien, Maman Mena. Nga nalobaka juste ke nalanda video ya Aïda na première video na ye ya liboso alobi ke no abungisi saki na ye eza na bateni na ye na kati akomonela ye ayela ye yango et du coup yo ntango bamoko Théologie bien, abi na bungisi sac na ngeza na bateni na nga na kati. Pardon. Oya komona ngo. akomonela Azwa biloko nyonso eza azwa na biloko kati. nyonso eza na Ata mungu kati azwa na ye na kaka teni na nga na ketchi na nga surtout ketchi na ngai. voilà. Surtout ketchi na ngai. Boyela ngai yango. Et du coup, ton maman manike yo ton yo kolobela ye, ayeba moko changer mbala moko maloba na ye. Alobi ke non, ça qui na ye bien sûr eza bateni na kati, mais eza biloko na misusu ateka eza pe na kati. Est-ce que c'est normal? C'est pas qu'il y a des amours. Ça qui a mukie penza. Biloko ni ko ya ateka ko vendre na kati ya wana. Ce n'est pas normal. Eza normal. Il faut qu'on se dise pardon. Ça qui est notre Oui, ma chouba, ma yesa ni na kati mais za biloko oteka te na kati. Bonde. Oui, quand on comprend moi chouba ni wana te komi na mko mo chouba ni banda. Ako matina babala ko tambo batoli mobimba. Akenya kindoki. Allô? Oui. Maman. On est que non, ça qui est za mukie. Parce que to ndima ke no bateni za kati ko vanda ketch puis moi sac wana ya boye sac parce que biloko nini yo ateka evana na kati ya sac ya na ya mukie. Bateka ba mafuta na ba sabon. Voilà. Ati kokosa biso kutobungisa biloko kashe osanti obimaki okeza ndo sombi ba biloko no mais obosana ngo na mutuka. Est-ce bando yo na ba live out. Tobungisa ba peri osanti aya koyebisa biso ere yango yo. Akomi ko supprimer ba video kuna na page na ni na ye na uti kuna supprimer video wana walela liboso a supprimer ayi normal te ya normal te bateni basomba osombi batisi na oke tayar no atongeli yo so lo nini ezolekisa ye wana voilà Maman Luanda bonjour merci ma chérie d'intervention Maman Luanda bonjour Maniké de John bonjour Maman Luanda tapoter les live botia ba rose Maniké ba signaler live bazo signaler live awa Maniké ba rose bo tapoter bazo signaler Maniké merci Nandimi Maniké Nandimi yo vraiment oza vuluzi vanda na o mama oza vraiment mona bakoko oza ve ngunza oza vuluzi na confirmer ngo vraiment lelo lobi kuna confirmer que ngo oza do mutuka yo réveiller likambo eza yo. Donc soki yo tende toza ble to yebite soki ba yebi ke ba ndenge bango ba yebi ke so ba ayiba buibui makolo moni place yango yango po jamais okolela kaka bilamba na yo kokendo tongisi na yo wana okende kana brazana na wendi na bango wana otongisi nango beta nka le même jour wana da ba beteli omba moko oye na ngomba mamutani na yeba atate. Voilà. Basatin wana olataka wana keka na ngobila place buibui babwakela ye poussière makala na ngobila wana kaka bayibi eteni wana ya place ka bayiba biso soki oyebi likambo na soki oyiba buibui makolo ntango yango oyo losamba buibui ntango yango oyo
ya mama leo na Buibui ngalo alela bakana mikolo ndimi oza nyonso vulu to. Buibui alela alela mikolo mikolo nyonso nyonso to nayebi eloko te. Nga nayebi eloko te. Mwana mwasi wana alelaka ayebi eloko te. Asilisi bapriere. Mais soki yo obanda na osala buibui eloko moko ntongo boye mpo ozwa biloko wana mpo ozala kaka zenzen yo moko mpo pululu akufaki tikalaki buibui yo na buibui bokomoputana buibui aojue makasi koleka yo mpo buibui abandaki ajouaka makasi buibui na biso makasi ya basepela buibui ye totali bateatre kala ya buibui wana oyo basala na nini oyo les jours les plus longs wana babuibui totala banini wana babisala na pululu wana aida ye otelema te dans les villes kaka aida mwana foyebaka ya buibui ayeba ane likambo te aida eloko ya monene lisusu olobi soki okufi tomona yango bajete yaya soki okendeki kozwa kisi okufa kufa pesi ya soki biso okendeki mbote kozwa kaka pa ya kisi jani mpo onuire baninga Gladys kufa tonga meme nayesa bana na nga soki kokozwa kisi ebendeli yo kufa aida soki olobi na live na yo soki nakufi boomona ngo neti bajeso aida soki okendeki kozwa kisi otrikaki buibui to trikaki baninga kufa na yo kufa buibui na yo kaka po ye yaya aza idola kufa na buibui yo kizengi parce yo koki toyebaka okoloba na live na yo te soki okufi totie ezo likolo kufa yaya ntango okende kozwa totindaki yo te ifale ozala presse te lokola bino bolingi vi ya presse bebe kufa bebe kizenga mwasi toyebaka buibui ya mobali toyebaka kimbantseke ntango ato ndotala bateye toyebaka kimbantseke ntango kimbantseke eyai kokata toyeba ntango buibui ozwi bakizengi ye eloko na wana yo ntango ozwi eloko na yo zwa yango mpo na bobimi yo briskema boye koyiba baninga makolo ntango ozwi eloko na yo zwa yango mpo na yo nakoki kozwa kisi te mpo nabebisa mon colonel nakosala yango te. Vous prenez des choses pour venir détruire les autres. Oyibi aura ya moninga, oyibi étoile ya moninga po oyibi ko polele. Oyo salaki eyebi yo na nzambe. Potango mutu akomi koloba tike non, soki na kufi. Nga na koloba soki na kufi po na elamba te. Na osala ngo te. Na okufa po na elamba te. Na okufa po Bonjour na mon bijou na général. ngati pe na kingi te. Bonjour mon colonel. Nainka ya na kita nonga participer mani te vite. nasepeli vya na konfirme yo vuluzi Merci. Nainka na confirmer comme que na sujet au sala. Oh nyonso loba lobi est vrai. Nyonso to loba ki wana oko cité. Olobaka vérité. Olobaka vérité ndenge au soulever point au mon appelle monsieur boye pika boye c'est la cale analyse na le même point au soulever wana. Oh, kasi bango bazela en général aloba. Lelo ezala yango Ngai pe nalandaki live ni le bo senti que mutu azoloba na ba regret nyonso. C'est comme s'il y a quelque chose na muna elamba wana parce que elamba wana ba couleur eza ebele partout eza. Siko ye pourquoi on te makaka elamba na ye wana boya kozongisa soki boya kozongisa na nga na opesa bino quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. il y a fait quelque chose na kati elamba. Oui, na kati elamba on écoute il y a osamba te. C'est qu'il y a quelque chose wana qui commettre lango c'était bon te. Jamais commettre elamba c'était. Bazan de zebele bagambeleza wana c'est ça, c'est un peu ça. Bravo. Voilà. Bravo na Merci beaucoup mon colonel. Merci beaucoup mon Bonjour. colonel. Merci. Là, de John. Bonjour. Bonjour. En tout cas, vraiment, d'abord, félicitations à toi. Kozalaka wana, biso tolandaka yo. Kozalaka wana kaka so bayina ba sorti médiatique na bango ya lokuta wana kwa yaka kokosaka bato aloka bazoba poto ndimaka bango. Eza clair elamba eza ya kisi. Elobi tamani ke de John soko moni osimbaki kisi yaka loba basunga yo. Oyela bato teke ba sentiment o totota ba prière pona kokufa soko olingi okufa pona makambo bakisi oyo mo okendeki kosala yaya kufa oyebi biso ti lelo tolelaka bamasirika po basalela biso makambo oyo tu tomona tosepela oyo so okufi esala biso nini soko okufi mpe ta famille na yo soko okufi mpe na buzoba no ya kisi etali biso te donc kasi te so okufi oloba soki nga nakufi bokomona boyebaka ezalaki importance ya nini Importante te so okufi na kisi oza important te biso toza mboka oyo tosambelaka aida so okufi na kisi na oza important te tolela oyo tokundi yo opululu mpe akufa na kisi na ye balela ye bakunda ye
Bino, ya kitu bo tone makamba ya sala kitu makamde bino bosala buibui nde. bino Makamba bino buibui, buibui aloba ekomi ya mingi liwa te. ndeni Boko bima kaka na poasa. Boko ekomi bima ya bata liwa ba ndeni concombre. ekomi ya liwa ndenge nini Merci omonela madame. liwa Merci. ndeni merci Zala merci kaka Fortune mama na biso, zala kaka wana. Biso merci tosala propre na Fortune yo. Mama merci nike pardon nga non kite non bat sa détail moko pardon maman Nathalie nayebi ke eza tourno po loba maman manike eloko ezolekela ngai na live asalaki Aïda azolela keche niefuka Aïda azolela keche niefuka ata bino moko peuple bana monde entier na chaussette ya salite wana chaussette wana eza lokola baya ba joueur Aïda azolela mbala liboso na vi na mona moto azolela keche niefuka ya bato ya maboma ata bino moko nde detail na mataki kana ya kopesa yango wana mpo elekeli ngai etraumatize vi na nga merci merci Aïda okende lobo okufa Bonjour bonjour mama Maniké. Nathalie bonjour mama Nathalie Oza bien? naza bien mama Nathalie ya bien na ngolo ya nzambe ya biso tozelaka ya nzambe mpo eumelaka na olela mate na olela biju te so ekoyi na biso nzambe Vraiment. opesaki ozwi merci Yango na ina loba boye, bato ba comprenaka o te. Ozalaka très sage, une femme très sage. Ba o ba fingaka o vraiment ba sexanga makasi. Le problème c'est quoi? Omoni bilamba oyo Aïda azolela wana. C'est vrai makambu oyo zoloba, mais les gens ne comprennent pas. Bazo finga bazoloba n'importe quoi. Parce que ceux qui abimi ezalaka sans elamba, maquillage Aïda c'est abimi ça. sans maquillage C'est sans ça. nini aye Soki ezalaki elamba me alingaki alela bongo te parce que aza na tailleur oyo atongelaka ye soki alingiki bazongisa kaka même modèle eza petit problème. Mais pourquoi kolela jusqu'à ce niveau ozolela makasi bongo eza baanalyse oyo tozosala donc eza problème parce que kuna na Brazzaville bazala na bakisi bateka bakisi lokola banigérien batekaka kaka bongo na balabala bongo Brazzaville bazala bongo vi na bango akendaka renforcer babord akendaka renforcer bord c'est ça mais il fallait que ngobila mwasi alingi te ke aleka nango yango bomoni Aïda yango bayebaki ke puissance wana peut-être na bilamba ezalaki na bapouvoir na ye yango bayibi ye makolo oyo banani balobaka c'est ça tozoloba makambo ya buibui awa buibui ndenge asa wana buibui aloba yango apesa témoignage ayoka poussière ya makala ebeta ye na pitch auti otourne sikoyo ntango tozose référé toakize Aïda te ke ayiba buibui makolo mais yaya eza na babiloko mosusu ntango toza kosala tozolobela yango na nde bato bazoloba tozokanisa babezol tozotombe kaka na buibui tozotombe na buibui mpo Aïda moi je vois très mal mboka na biso eza mboka ya bamvuluzi mboka ya bamvuluzi tosalelaka couleur vert comme notre couleur de bénédiction mboka oyo eza na couleur vert ya kitoko lokola kombo eza te soki okei na nkamba okozwa kutu pena badimiseli yango na kati ya mai na bénédiction bapesi yo mais Aïda ozoya kolela elamba moko ya vert epola keti moko ya bato ya maboma mais pourquoi po ozalaka na elamba yango kaka moko il fallait azala yango ebele oza na elamba wana po ozalaka na moko wana ozala na elamba wana question tozosepose wana fi ya kilelo jamais kozala na teni moko mama vanda na yo ajwaka nango to bafingaka nga na sekaka mais oza une femme très sage mais wana eza makambo mosusu oye obi bazwa biloko nyonso eza na bazwa biloko nyonso eza na kati ya sac sauf baya kotikele kaka teni ozolela sans maquillage sans filtre donc milieu ezobima na omoni vino esili mpona teni mpona teni Do il a dit par là. Oui. C'est ça. So matika ngani. Nani mama ozosenga mata nazomona yo te. Nazomona yo te. Aomona profit non. Merci Maniké. Ok okitsanga merci. Merci beaucoup. Maman BBC. Bonjour Maniké. Bonjour BBC. Pendai nakolelaki parti oyo azoloba makambo ya liwa ya koki kokufa et tout ça. Moi je me suis dit personnellement moto akoki koya
kosala koya na place publique parce que les réseaux sociaux la place publique kolobaka kokufa boye c'est pas eza eloko bajete au fait parce que moi je me suis dit comment kozwa au confesser liwa ya yo moko pona tenue moko c'est-à-dire que c'est louche. Parce que ça n'est lourd, mon côté, mon tenir, ça l'ingrat, ça liwa. Ce que quand esprit de mort côté, les maboutou, mon bimbana, solo, takindo, ta maboko, banda, ko, ben, un esprit de mort comme pas possible. Au kona, ko, bimate, aux ara, non, quand je te bien te, na, zara, son, la bimabona, qui te bien te, na, ozon, na, bimasute, na, zongi, na, kofana, nandako. Moi, la seule chose que je trouvais bizarre, c'est qu'il y a qu'à affirmer que ce qu'a confiné tout collé là. Moi, je me suis dit, moi, on a pas le temps, on a collé le vidéo, on a mis dans les dames tout est. Sur kufa pas de kufa ka. C'est ça, Moi, ce que